Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Mais eloko tozoloba yango yo papa mutazo boma biso eza mundele mutazo s'organiser ko boma biso nde bango wana les complices na bino pe sozo mona ke ata to forcer ata to lobi na ba anglais qui était là apo aboma biso tala boy nga so comme ça déjà ba vidéo na ba anglais mais pourquoi tu as message mais les complices Active Media azab a voyager trop amoni mona ki batu wana lifuta nde bafuti ye yango tozwa oyo eza lifuta ya voyage na ye Active Media élection oyo bakokonta yango te il faut aboma mpo toza na guerre olanda ngai aboma yango alongola batu wana nyonso et puis na kati ya baenquête so bamoni mutu aza traître bazwi ata ya teni akende na France po akende komunda le erreur ya président na biso yango wana il faut azala mobali azala leader parce que toza na problème ya leadership vous comprendre ye sikoyo moto aza na charge ya biso nyonso bakongole na minute oyo tozotalela neye. Bonsoir, bonjour, et ça dépend de la Hermine, Ozolanda, émission na bino Question Time, émission na bino politique, ouais, les kakana, ASTV Média, la chaîne incontournable, ASTV, ezali chaîne à télévision, et les kakana Kinshasa na TNT, et puis na YouTube, tous les kakana, ASTV Média. La émission, les lots, tokoyamba, analyste politique, culturel, opi, mec, oazape, entrepreneur, tokobeta masolo, etali Goma, nega ba Rwanda ba bombardaki aéroport ya Goma, nega ba Rwanda baza mobiliser ba attaquer biso. Tokolobela discours ya Maman Denise Nyakero o epesi polémique na réseaux sociaux. Tokolobela pe ndenge Peter Kazak apekisi ba Congolais ba marché devant l'ambassade ya ba États-Unis, ya France, ya Belgique, ya Union européenne. Pe tokolobela Jean-Pierre Bemba ndenge apekisi batu ba marché contre la MONUSCO, nenga lobi MONUSCO aza ko bundana FARDC. Donc en bref, tokolobe la situation générale nyonso ya Congo démocratique ya guerre na biso na Rwanda na ba multinational. Eza wabino présentateur na bino Mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo sans plus tarder nazali kokota invité na nga Opi Mec. Bon, ndenge na lobaki na présentateur bino na intro tokoyamba Opi Mec triple leader, entrepreneur, artiste et musicien. Lelo tozobeta tokotutaka babordir mpona mamamboka pe na makambo ya politique culture. Opi Mec ntango okaki basango ya Rwanda toza menacé parce que Rwanda aza menacé, azo menacé biso na ndenge nyonso tu et puis abeti pe babombe na kati ya Goma a détruit bavion sope militaire sope civil mais elakisi kaka si attaqué déjà Goma bavion kota kokoloba nini ntango ozoka banyungu wana. D'abord on peut s'amoter na batu nyonso tous les Congolais partout fani na ko nyonso mokili Opi Mec pour HEP triple leader. En tout cas merci d'abord na Michel Noka ndeko nanga et puis ASTV. En tout cas ceux qui au subscribe na noter côté vraiment comme membre ya kati ya chaîne nous comme ça on a information pour ya kitoko ya sika. Pour un problème à Rwanda ezali ke papa biso ba Congolais faut s'organiser mutu moko to silisa makambo et ka ezali na ba politiciens na biso ba Rwandais ba kota déjà ba kota banda sera Laurent Kabila et puis likambo 1+4 au moins likambo 1+4 ba Rwandais ba kota ba fanda déjà donc bitumba faut to silisa mona kati c'est lui le to le canano fâché pour la président parce que l'étranger on surtout bazoli na gato attaquer Rwanda pour bango ya côté la Rwanda surtout milieu attaquer Rwanda ba France aroya Belgique aroya Amérique aroya banani do et comment déjà moya boto la bito et comment do bazo c'est la karake pour Rwanda bazo tinda ya salama mwana to kato milika ko attaquer parce que faut aussi lisa bango na kati ko si ça bango na kati faut to banana parlement moi en tant que Congolais et to peut s'appeler président de la République idée parlement na ye wana les deux chambres wana ana posa kosenga bango conseil te kutu abo mango poto ana posa na moté parce que bato ba fanda kuna na institution wana le bango wana ba konja M23 pour comprendre ba uta na les pères ba ya ba kombo ezali to donc bato ni surtout ba kota na alliance banda 1+4 bato ni so 1+4 wana ko mungu baba no bundela moka déjà c'est que laki
mboka se ekenda tokoma korécupere mboka nde yango moni Rwanda azoréagir boye soki mongulu to étranger alekaki président mais les guerres oyo elingaki ezala te mpo bacompagnie ngayo oh c'est bon moto na biso aleki torécupere na biso baplan nga nazotala yango mpe na angle wana na cadre ya bodo bitumba o mpo tosilisa yango tobunda yango bien parlement wana nanu bahonorable baleki na bato oyo ya kala bato oyo baza na union sacrée nde place guerre oyo ezouta makasi parce que bato oyo baza na union sacrée majorité barebelle bachef ya rebelle bango nde baosa bacope na bango kote wana kuna le Rwanda aza na baagent na ye na kati ya Congo oyo baza bacongolais tozwa systeme ya natali yango mpe mpa na yo Traoré eloko asali soki akangi kaka mutu amoni ye mutu oyo aza traître ministre batindi ye na fond sikona bahonorable donc fati pardon zala mobali parce que ozomemela biso ondire paster ozotedo zwa batata wana oyo bachef ya rebelle tinda bango na fond mec président kaka ozolobela alobaki ke à moins de escarmouche soki kaka lisasi moko ebeti na mboka akoreplike siko masasi ebeti atomoni réplique te akosala yango te tunanga pourkui akosala yango te aza avoyage trop amoni monaki bato wana lifuta nde bafuti ye yango tozwa oyo eza lifuta ya voyage na ye oyo eza kofutama ya makambo alobaki balobi d'accord yo oza ma garçon d'accord tomeki yango soki voza makasi yaka sala okomprendre bateste babalanse yeti parce que nga semaine oyo kuna no fâché président fosala bafozonga bozani boye te bango baotalela ye ameka kaka kokota na Rwanda na droit akote epa na biso parce que aza na bato wana mokili mobimba tobunda na mondi mobimba biso toya biso moto okomprendre comment ça te Congo sekenda Jean-Pierre Bemba tout wana ce sont des traîtres bakozalaka na gouvernement te mpo baza barebelle kaka baza rebele okototangi mpo aza kongola ndeko na biso okomprendre mpona 1+4 moto alobaki oyo amekomima libanda na obete masasi na avantage ya barwandais sikoyo ye ntango ayaki na do Congo si ekenda kala tokobetaka bamasolo to te président babalanse ye sikoyo ndenge aza wana soki yaka mayele abanda na koboma do basengi baparlement aboma ngo deja sikoyo ana posa na ngo te parce que mango to ezoleki ezoza na motu na ye bato to balekaki na nani élection oyo bakokonta ngo te il faut aboma mpo toza na guerre olanda ngai aboma yango alongola bato wana nyonso et puis na kati ya baenquête so bamoni mutu aza traître bazwi ata ya teni akende na France po akende komunda nanani mpo bachef ya guerre baza ebele barubero wana bachef ya guerre baza ebele banani oyo mosusu wana tata wana mosusu oyo azalaki président ya sénat ya kala banani kengo te kengo jaza bango wana tu bachef ya guerre nani mosusu baza ebele me nakoloba tambwe mwamba bango tu wana bachef ya tiko bato wana papa le tel ke toza na bato ya bongo na gouvernement na Congo bazaka wana guerre oyo kotikala kosila te oyo eza kwa théâtre te osala te bato babomaka biso bakonzi ya insiste wana toza na bango na Kinshasa epuis baza na parlement bazozwa mpe badécision na biso epuis bazotika bango bazala wana oyo tosola to eza toya théâtre bayebi très bien epuis bazopesa bainformation malamu na barwandais. Merci mingi meki baopesa information mamona Rwandais opi meki triple leader ozosola kitoko opi nangina tuna yo biso tozalaki na Angleterre na guerre Irak Angleterre fala kende kolongola Saddam Hussein parlement ya banglais eboyaki ke tokende guerre te mais Tony Blair akenda guerre na ndenge na ye moko mais président Félix alobaki akosangisa les deux chambres tuna permission mais nga na yebi ke constitution pesi président de la République a un pouvoir discrétionnel. Alors, il y a une décision même sans parlement. Pourquoi il y a une décision dans le parlement sans il y a un pouvoir, un prérogative, un pouvoir discrétionnel. Oh, alors il y a une décision sans parlement. Il y a un Tony Blair, il y a une guerre sans parlement. Mais pourquoi il y a un parlement? Nde erreur ya président na biso yango wana nde erreur ya président na biso yango wana il faut azala mobali azala leader parce que
tu as un problème à leadership. Vous comprenez? Il y a si comme tu as une charge, il y a sur le Congolais la minute, tu as total la neye. Ce qui a queré, ma Congolais te bazo koufa, tu as là qui s'angoye. Tu as là t'ango parlement, tu as là t'angoye, pour attendre aye. Il faut à la garçon, à la charge, à la vraiment ba décision, oh ya malamu na ya mabe, oh il y a un avantage ya peuple. Ce qui a sali en côté, oh il y a un désastre. Et puis, il y a des gens en danger. Au moins, la dernière fois, moi, si tu éviter soit qu'il y ait une église, à ça, moi, niveau ba congolais ba fingira na rokota na kunate mais niveau ba congolais ba fingira donc ba okota et ça la passe kota la ke marambo e banda grand frère o azala kité mais lokola asangani na batu oyo basala ba crime kuna atiki bango ayebi asa conseil atiki bango falo ba soda ba civil na lobby e batu wana bakota na brassage na ndenge nini ke même na ba ministre baza ba rebelle bazalaki ba rebelle ba négocier ba kotisi bango bazalaki ba rebelle ba négocier ba kotiki ba kola ba rebelle ba koti faut asukola papa pardonne ma soko tela batu tela ba fausse commune to ba fausse commune to bosana na WhatsApp lobby combien de fausses communes ba ministre bato bazanga mawa bato ba moment toza na bango na parlement bato to moment bango ba konjina biso bato ba moment batu ti lelo bazana ba institution ya likolo ya Congo sikoso bananga Rwanda ya ntura biso 10,000 fois papa Rwanda ezwaka matériel etekaka chaque jour nza masala biso ba Congolais to na contrôle ete bato babulaka Congo eza Kinshasa te ye faut ala mukaza la mobali azala mobali mwasi mobali te faut ala ma mobali azala papa Burkina Faso batine un message Félix Tshisekedi zala garçon donc faut ala ka mobali au téléban on le bado faut ala dictateur plus dictateur donc zoua ba chambre ni balé on a conseil à permission moment yango za na posa na ngote ba chambre on a ngone ko boma yo et puis politicien congolais à travers pour la pays à travers pour l'intérêt à parti politique na ye bon mon akango awat ministre mo longwa ki pona parti na ye tata leader na ye aza susu na union sacrée alongwe na ye donc et la sabiso que tous na bateau baza incompétent na kati ya Congo ni ngoto na ba problème toujours merci mais tu as ba problème mec na tuno tango makambo bimi peuple a telemi na Kinshasa peuple a kotumba ba ambassade ya États-Unis ya France mais Peter Kazadi oza ministre intérieur ya lobi soki peuple ameki ko bima lisusu akokanga bango akotia bango na prison ambango akandisi peuple munoko peuple azo bima lisusu te mais tomona ba Burkina Faso na ba Mali na ba Niger peuple ndazo soutenir ba continent ba mais eloko tozo loba ya ngoyo papa mutu azoboma biso eza mundele mutu azosorganize koboma biso nde bango wana les complices na bino place ozomona ke ata to forcé ata to lobi na ba anglais qui était là apo abomaka biso tala boye nga soko mo sort déjà ba vidéo na ba anglais mais pourquoi Peter Kazadi mais complice ministre intérieur aza complice mais baza bese mindele ce sont les gens bazozwa mbongo ya mindele puis bato bandimi koteka moka pour avantage na bango pour avantage ya peuple te siko peuple asani na peuple asani atelemi mais non faut que bungana ba politicien OK pour ba politicien de bango ba boma biso donc ba politicien congolais basangana na ba rwandais pour ba boma do ndenge za wana ba Peter Kazadi wana pona ye ebemba ba congolais pona eza plaisir mais mundele basololaka na ye faut azala pe na moko banga oui abike te so to sali boye bakosala biso boye faut tosali boye boye bato wana ozotanga so komona ni susu Peter Kazadi mais papa ministre intérieur totanga Peter Kazadi papa apetisi bato tozala tanga okomo pekisa peuple a marché non mbala nsima nde bokende komarché na ndako na ye normalement biso bacongolais faut tosalaka lumbelume na bapoliticien na biso parce que bango nde citoyen ndenge Peter Kazadi apetisi bino komarché contre baambassade sikoyo il faut tokende tia fike liboso ya ndako na ye c'est ça bongo parce que bango nde bayebi makambo ndenge ezoleka ebandeli nango na suka nango bayebi ocomprendre tala makambo etalamaka biso na bacongolais na bapays mosusu osala babétise oyo te oui biso tokufaka siko problème eza boye matériel yango baya koyiba oyo babomela biso toza nango nano ebele parce que nga
banda Léopold Ville aboma soki 20 millions de Congolais ti lelo tokufaka so matériel yango eza nanu kawana siko tokufa combien to mboka ngo photo tika ngo na bato baza compétent to eloko nini photo ça parce que risque eza na makambo eza nini ke biloko ngo lokolo eza nanu kana mabele mokili nyonso ezo monde est développé toza na chance d'opportunité ya ko changer soki toza sérieux soki pe tozwi bato baza compétent bato lokola ba anti-valeur lokola ba Peter Kazadi oyo azopekisa peuple atelema te na baki susu Jean-Pierre Bemba keri su na Goma ayebisi peuple toza na MONUSCO azobunda biso mais MONUSCO tomona ye kala zela mec MONUSCO bakanga ye aokepesa barebele minduki MONUSCO bakanga ye na bateni ya FARDC mais Jean-Pierre Bemba ke na Goma alobi MONUSCO azobundela peuple congolais ayebisi bato batika kotake MONUSCO ake 2 fois na Goma pekisi peuple batake MONUSCO te MONUSCO aza na camp ya peuple okoloba nini na makambo déjà Jean-Pierre Bemba aza anti-valeur na part nanga na bien na congolais nyonso te kata mutu wana na yina na 2006 banda aleka na télévision loba congolais ya kobima libanda akutana nga na obete masasi aloba ngo sikona eloko soki ekamwisaka ngai banti-valeur bozongisaka bango na pouvoir mpo na nini mais soki Rwanda azwaka matériel bazwaka nani mais grâce à MONUSCO on a pu photo kolobela ngo na télévision est-ce que vraiment la bien biso sikoyo to na bakongongo ako ba Jean-Pierre Bemba tokotika bango na bakongongo ezala ya bango eza vraiment ya ye c'est un rebelle aboma bakongolais mutu nyonso donc aza rebelle aboma bakongolais atravaille na baogandais donc nde botie ministre nga nalingaka na ngai ye te congolais abosana ngai nakobosana likambo te tipe wana papa c'est un aventuré ngai monakipaka ye te namonaki lokola ministre bakongolais te tozomonaka lokola bafamille bandelaka Tshisekedi famille Mobutu famille Bemba do bafamille wana bango kaka so aza aventuré nana besoin to wana ta na ye te bakongolais bakozwa na te kolanda ye bolandi ye ngai na kotikala kolinga ye te na kosepela ne te aloba kobeta bakongolais aboma deja bakongolais na zamba e aloba na télévision oyo akobima na 2006 avant kota prison aloba oyo akobima na abete masasi aloba ngo to aloba ngo merci sikona na mamazo aloba lelo bakongolais bayebi ye te na bakongolais sika te baolanda mamazo nalingaka ye te na tana c'est un aventurier aza anti-valeur alongwana bakoyoka ye ndeni aza anti-valeur bango nde baotya desordre na Congo aza na makila bakongolais ono ya boma te aboma peti merci mingi mec namoni okomi na colère mec ofashe nazosilika na tana ndenge bakombo ezozongela ta ya bato babomaka aza na makila na maboko ndenge azawa nazalaka nango fashe yango namoni omati bo comprendre émotion na ye po na souci mboka ni yango fâché mec tomoni mama Denise Nyakero abimi alobi ke ezala lelo Rwanda botol biso mboka bakokolono biso ba récupérer donc biso to tike kende après ba 100 ans bana ba ko récupérer oza d'accord na makambo mama Denise opinion eza nini batike kende te kende déjà papa tika n'expliquer kokota afudel déjà Congo ekendaki ocomprendre Kabila epe ntango amoni ke mboka ekei parce que nga namona bavie na biso bakenda na kito na babara bagarde esi babara bango nyonso bakufa batya bandikila bapoison banani kokota afudel na Congo eza bêtise biso bakongolais tosala na vie Kabila na mutu wa mboka ezali ja Congo ekendaki ti yo tunanga 4+1 botuna Jean-Pierre Bemba na 4+1 alo travailler na avantage ya nani botuna ye nabike bato baotala émission batuna Jean-Pierre Bemba na 4 puto tozotanga ye mpo ye mutu aza congolais ndeko na biso bongo to bongo te batuna ye bano travailler na avantage baminio bano kozwa e bano koservir baugandais et puis bamitimili ya bano kozwa nani yango ezali konde papa mboka si ekendaki mboka si ekendaki papa epesi pani maloba oyo passer moko si aloba mais ya sa maman président baza na bango bazo diriger bazo pouvoir tala omoni mec ça na tuno question obi eloko nazosepela na makambo oyo te baingire oyo bazofenga ingire tokondamne Angela Merkel aloba azali allemand ou azalaki chancelier allemand aloba soko okomi na bokonzi eza mpona kwa kose justifier te seke soko ndimi okoma mokonzi ezali osala
oyo okokoka po peuple asepela mais soki okomi na bokonzi okomi kose justifier démissionner elakisi ke mama Désiré Nyakeru alakisi ke Félix akokoka na ye bitumba te c'est que badémissionner batika kofinga tozokondane bato bazofinga ye mais mpo na yo mpe discours wana ozwi yango ezali malamu mais otinga na limbola te natiki yo sikoyo naza na question mama Denise Nyakeru question ngo nazoloba mais papa mboka si ekendaki wana tozorekipere nde mboka sikoyo mama Denise Nyakeru tozosenga na mobali nasepeli nango te nakosepela nango ndenge nini tosepela nango ndenge tosepeli nango te mais omoni politique eza clan vicieux ntango toloba mama politique faut tokanisa tokoloba nini parce que bato bakotala yango parce que makambo totala mpe bongo moto alobaki soko toke nango na ndenge ya normal mboka papa si ekenda tozobunda nde sikoyo tosala nini torekipere mboka mais sikoyo mobali na ye fo azala vraiment moto oyo akomi na pouvoir ayebi déjà ke ngani naza boye na déjà akokufa na misakrifie mpona tosala nini torekipere mboka soki ata na kokufa maintenant tika liti moko oyo kosala ke mboka bato basala nini bazwa yango te mais soki alobi akende nango kaka mpona bango basa enrichir e ozala mabe mpo maloba mama ezala vraiment mabe biso bacongolais tosepeli nango te soki alobi yango soki si ekendaki nayebisa biso ke mboka déjà esi ekendaki to tokuta yango na nani boye soki nani boye mpo na nani boye mais soki ayebi ke tozobunda mpo na nani eyebisa biso peuple soki bango bakoka na biso te parce que bato ya kote wana kuna papa Afrika démissionnera te tobeta masolo wana te mpo ezala sans te omoni Rwanda eza mwa pays moko ya moke bakopesa bango baministre nyonso ya mokili population kote wana ka soki ekoteli bango na kati tokangi Kagame na maboko biso moko so bango bakoka te biso population tozwi bane bakopekisa bato bakopekisa population baza bakorompi papa mondela bana boma biso tongo basardi na bango basardi ye moko nanu soki Kabila asala combien de fausses communes papa fausse commune tobetala makambo neti place batimoli batie bato ebele bazongisi mabele bakundi tokufa ko bathomson lokola basardine ngai nazoyeba ava Kabila koma président album na ngai liboso nayemba nde bokitisami nduke totika ndeko bomana totika makambo oya pamba wana mambo ezalaki te ona magere ya Kongo eba nde kala tolatisa yango nyonso tu Nyakeru ya bato te mpo alobi bato baprofite na occasion makambo agere ya Kongo ebanda kala ekofotama alobaki landa zela pesanga mpe napesa mwa analyse ekofotama alobaki bato basepelaki mpo ekofa azodirige te mais ntango bino baza na pouvoir ezali ke babi sacrifice suprême ezolobi na constitution donc mama Denise Nyakeru na mobali na Félix Tshisekedi il faut babunda jusqu'au sacrifice suprême même yako tomona pendaki babundi bakoki te nde sikoyo bakoko bakoya mais bango babundi te déjà alobi ke ateke bakoko lolo mais baza na pouvoir bango bato wana pouvoir bakoki koloba bongo te bango nde bakomotive kutu biso nde toza boye mboka eza na danger mwana na mwana bendana poto sécurité bafront makambo eza miso na Rwanda foto kanga frontière so tokotonga ngo ekotonga totonga et puis barwandais oyo baa na kati ya mboka bango nyonso te rwandais oyo aza na institution oyo ayebi ke akota atake rebelle atake nani foto silana na bango merci mingi meki naza na question mo nangi natuna yo muze omani makambo toloba kaka muze Laurent Désiré Kabila alobaki boye ntango amonaki toza menacé na Rwanda alobaki ke nasengi na peuple ase mobiliser azwa baarme tradition Laurent Désiré Kabila alobaki boye peuple ase mobiliser azwa baarme traditionnelle baarme blanche peuple ase mobiliser mpo amonaki ke ntango so arme ekokoka te asengi peuple ase mobiliser parce que abi soki peuple amobiliser te pays wana Rwanda ekomatela biso ekonyata biso mais lelo pourquoi Félix Tshisekedi na bato ne Jean-Pierre Bemba Peter Kazadi pourquoi bazosenga te peuple amobiliser po soki tomoni armée kokati basenga aide na peuple avant de répondre Laurent Mosé Désiré Kabila aza wapi na mabele d'accord papa oyo eza politique eza clan vicieux omoni eza na bamaloba mosusu wana osola yango boye te parfois mpe misala esalama na sese eza clan vicieux Félix toza na mposa akufa lelo te ye mo mpe aza na mposa akufa te papa ozodili na Satan en live Satan na yeyo bazwi poso pembe balatisi ye azoloba maloba kitoko na moi me na butu asama mosusu na ye asama mosusu ye ndenge aza wana ifo kende mongo na diplomatie nde yango azosalela mpo akufa te mpo na makambo oyo akosenzela nazoyama non okatanga na mamu okata mpo nangi na Barcelone Laurent aza wapi yo yebisanga Laurent akufi mpo na nini akufaki parce que papa
tant que ma diplomatie masolo tozo sola na yo Burkina Faso qu'on a beau diplomatie mais moi la azabe mnyanga zo tambola wana ça nimi bona mboka na mais yango dolo ba so protéger Félix so protéger yete a voyager trop a sololi na ba Félix c'est d'accord kufa et va so ndina za mais so ndima kufa tozo signaler yeke ba voyage na yo nyonso to tamboli ko futama na yo nde yango oyo yo zo dire na bandoki na ba diable masolo bozo solo la boye na sima mukongo basala mamususu ba réunion ya ba ceux qui banana africain wana okenda na kosa kuna nini c'est ça solution ça n'existe pas et puis on peut ça kanja na politique ezali Kagame akoti ba sode bela zo boma biso mais bozo na ta ko kutana na boye poli bosila na gata na makofite ba sentir ba kanja na yo bino ba massa bozo kutanaka bozo bomisaka ba innocent na bana batu nzambe ozalaka nzambe zo existaka vraiment on va réagir na makambo ya Congo te bato baosambela chaque jour tongo midi pourquoi oza wapi merci mingi nzambe aza wapi na koloba kaka tozongi sikoyo omoni ba Mali babimi na CEDEAO bango mpo ba biso oza na SADC bango baka na CEDEAO papa SADC wana zoyo sori ye moko président ekota bato na babuso bana biso bakongole toza kuna te wana mamu na ye omoni bango badili bakena osinyaka eza mamu na biso te ezalaka bango bakena osinya na kombo mboka bazosigne na kombo na bango na bavantage na bango bapoliticien congolais batravaille mpo na peuple te jamais batravaille mpo na peuple bato baosala na parlement bazokoba na français bamama baoyoka te bateka mboka kuna na français masoni ozobeta déjà politique ya Congo ekotikala kosimba te tunanga pourquoi mpo baloba yango na monoko ya bapaya etikala kosimba te merci mingi politique ya Congo etikala kosimba te tozaka wana mais peuple azosenga na président Félix Tshisekedi atourne mu Congo na ba-américain na ba-français akende pa ba-russe ndenge baninga bazokende mikolo oyo place avantage ezali mais bon pourquoi yazolinga o peuple azoloba te po peuple moto atie wana pourquoi azokela peuple te tosenga akende pa ba-russe tomoni ba-russe makambo azosala kota Burkina Faso na Mali na Niger siko pourquoi biso tozokangamaka na impérialiste esi ebai nango ke ba-américain baa contre biso ba-français baa contre biso union européenne eza contre biso oyebi ke nazo apprendre oke na France ekomi lelo so oza na drapeau Congo ozotambola nango police amoni yo oyebi ke ifo ainterpele yo apres boya masumu anko na bandani bopese sunani bière ameli Macron moto alobi ke drapeau Congo ezala na France apres boyamba esi mabandani obeti moko Macron do bakongolais tomona Kagame aya na ebembe ya papa Chichi bobetela ye maboko mutu vraiment azoboma bino des millions et des millions pe papa obini mpona nini topesa mokongo epa barisque président Félix Tshisekedi papa azolinga te ye mutu azovoyage ye mutu ayebi bacoopération na ye parce que bacoopération biso no bato ya poto toza na avantage ya mambo ya politique ya Congo te ye mutu ayebi baavantage na ya ye ya pays te me ya ye ye mutu ayebi baavantage na ye oyo aosala na mamune soki azotravaille mpo na pays nzambe azwa lokumu mais soki azotravaille mpo na ye moko na famille na ye na bamasta na ye na baministre na ye nzambe alola yo moko bile na makambo oyo soki mpe nzambe ozoka biso bakongolais bato basambela baosambela mabe mpo motema mabe eleki biso bampakano yoka priere na biso sala réaction nga na leli na kombo bato etu bakufa bato etu baleki na bato bazokanisa bango nde baa monene koleka yo nzambe sala quelque chose avant tokoma juin to juillet bato badesidaka mpo na Congo nalingi moko alali alamuka te okomprendre na kombo babebembe bato to juillet to juin toleka ngo te badeside na minene ya monde moko na bango aboma bato ebele na Congo aolala kolamuka te nzambe ayoka priere anga mopakano omona mpona makambo ya Congo merci mingi mpona makambo ya Congo meki nayebi te ta mosu ozalaki na likambo moko oyo natuni yo te okokai koloba na makambo etali ya Congo oyo natuni yo te na mama Congo tosengaka na bapoliticien bayokaka mpe soni boyokaka na soni omoni te bozoba bato bazokufa na este bino na Kinshasa la fete bandeko mosusu mpe etali biso te bato ya este danima eza Congo bakotela kuna mpe bakóma na Kinshasa barécupere pouvoir bongo to bongo te epuis toosenga na bapoliticien bozala compétent epuis politique toboyi yango na langue ya bapaya bafrançais bango baboma biso te siko tobanda tobalangue na bango mpo toke nango wapi Burkina Faso kuto bakolonia ya bafrançais balongoli yango langue nationale balongoli yango bazofti langue na bango epuis politique te bozosala yango
bozo ba français na parlement po banani bayoka batazandu bayoka bawe ba français éducation bobo mango donc na ki chance tangi bawewa émission sili to comme na suka mena tuna ba pekisi bawewa bakota na Gombe lisusu te batongi banzela est-ce que botongi banzela Gombe on est-ce que c'est la ville donc il y a ça émission na ville bon monde na ville bozala na soni bozala bozonga bofime ko la pole bozala ba bêtise botongi banzela na trafic on a bouchon les akona ba pekisi na Congo sa wewa na kisasa wewa soki ezake au moins nous sommes à ton poteau so ok na kinya au même cas au sein nos pertes neti ngala matana nga wewa Jean wewa na Congo ke place moko te wana eza est-ce que ba bosaleli bango misala banana est-ce que ba sema bango misala te donc on va côté à Gombe donc Gombe va bien combien Gombe za mindele politicien oyo azwi mukano est-ce que yango ta to te ka mboke pe mukano na Peter Kaza ba wera kutalobi ba wera ba omoni loko lobaki ba wera ba bi ba okenesa turo ba kotumba na ba Peter Kaza parce que yeka mutazwi mitindo ke ba wera ba kota kotumba yango eza nango solution te bo to mema biso ba congolais to bato nzambe to sambela nini to za décision na manani te Peter Kaza diwana na amona bino na porte ndako na chaque tongo chaque nini sans wewa na Congo transport ezate bo banana kotonga bo na ba projet kotonga banzela bo pe o fabriquer misala bo pesa bango misala na bolingwa nzambe bino bo travailler pour na ba parti tala ko bosa nanke politicien congolais tala pour na parti politique na ye jamais ba kotika ko travailler pour na peuple bilongi ba tolo to moni neti muto tenga comme tout ce qui Peter Kaza et là on a un problème nini papa likamoni apekisi ba wewa apekisi combien banda otongi déjà combien a combien na ba carré mini osali ba misala batu combien pesi misala na part no moko parce que bino bokoma so komi ministre carré mini bosalaka mamu na bino ya privé bobongisi oyo leta bosalaka te bino tu boane moko tika ba bêtise na ba venture papa merci mingi Peter Kaza di tika ba bêtise na ba venture merci mingi nasi bosepeli na émission bolandi ba analyse botia ba commentaire boloba na ba commentaire opinion na bino pe bo partager émission na bino question time As TV Media ezali chaîne na YouTube à part chaîne na biso ya télévision po ezali na Kinshasa As TV Media tozala ba émission de lettres tozala ba direct événement nyonso eleka na Kinshasa ba journaliste na biso baza na Congo bazala ba émission direct ya événement nyonso na si bolandaki arrivé à ba Léopard na Kinshasa tozoki bango depuis na tarmac na stade de martyr ba journaliste na biso oya compétence ya makasi baza na Kinshasa tozala émission ya box o to bengi chaotique ngamo na présenter yango tozala fait dépêche ezali tosanisaka information nyonso à temps réel tant oza na musala oza na kayu oza na bureau oza na ndaku o reposer o rataki information moko boye oyo eza koleka na réseaux sociaux pe partout okozwango na As TV Media na dépêche na biso toza pe émission ya Ndule Vibe o tolobelaka masolo ya culture tozokotisa pe émission ya sika eza koya na As TV Media kombo nango Olympique Comédie nano ezala te bosabone kala te tozobwaka premier épisode semaine prochaine Olympique Comédie bokomona baacteur na biso nyonso bamodero baida babuibui batito bambata siala baza ebele bokomona bango bamama kalunga basaisai baza ebele bokomona bango na niveau numéro oyo toye nango komona nango Olympique Comédie ekozala kaka awa na As TV Media mpona lelo tosuki awa ezalaki wa bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto mpe na molimo babai Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya mikoba peuple azali kolela baseleki
aimez, partagez et abonnez-vous.